ndenge naka mise moko ale moloto embake non nazala lokola yo salete ya yo ezala moko na tatoli ozomona mama na ye papa na ye violaka mama na bona non ba bengi soki soit disant pasteur soki David Olangi soit disant ba benga e pasteur mais na bika na pasteur te ye mo pe ko ça ne bika ça na pasteur te acte ya ko violer moi si na tonga comme na zemi yo sali ba mascarade na yo ke ko bomba mwana na quelque part pour ne yebana te bako ese makambo papa na bango na mama na bango eleka na vie ya papa Olangi na mama Olangi po ba botaki bango et sali bango leçon te il fallait bazwa leçon nandi ba mona ki papa na maman ba ke même année ba lanali kara 8 mois ba ngo ba kei eza déjà eza leçon ya enseigner ba tomosus et batem parce que ba maman na papa na ba sali ba makambo belé ya mabe toko bomba ngo te magi ba ku fitol ba ke paix à son âme non ngaza na ba langage ya magate ko paix à son âme et là on est qui ba molimo na bango eza na kimia tout le monde ba bi papa na ba sali ba bomi ba la ba to kombe ba kaboli ba famille kombe papa Olangi na maman Olangi mais pour pouvoir le kuta il faut bokena na ba tester mais ozomona ke bazo bimasi comme si bazo kako kuna buka des trucs kata balie buka balie mais balie mosusu ngo mona otambola bo ça déjà mabe parce que bino moko bibo okota na bino lola te bo kangeli pe bango porte bakota lola te azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Ifada, thank you Fada. Balandinyo so toujours besoin Kalibaku ya kwanda biso na 4 chaîne na bino ya les Nazariens TV na cadre émission na bino Table Sainte est présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne les Nazariens TV. Je dis un grand merci à l'équipe Mobimba. Il y a les Nazariens TV, je dis un grand merci à la servante de Mama Tiffany Mokwa pour la confiance au Pessinga. Je dis aussi un grand merci à Jires Oza Sima caméra, pourquoi pas à Alain Kakala Lobo Kwanzambe Oza na régie. Lelo Table Sainte dans la pasteur prophète Richard Oboyebi déjà alika déjà la chaîne Abisso les Nazariens TV. C'est avec le prophète, le pasteur Richard, c'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Tout le sujet très important, très capital. Le pasteur Richard on sait par analyse par rapport il y a makam ozo circuler na kati corps de Christ par rapport il y a mwana oyabimi ya mwana ya koko ya mama Olangi oyabimi. Vraiment tout ça on a pasteur Richard tous années na kata plateau oh avant d'abord présenter bino le pasteur Richard dans la régie a la biso cha oyo sala et ça là vraiment cantique puis ça vraiment bana nzambe lokumo et puis on se retrouve après cette chanson. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Afandi.
vandisa ye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi. Salaboye. Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela. Nazo monote. Salango boye. Dose. Tolobi a tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambalo. Adaba ministre bakokata. Adaba généraux bakosala nini? Adaba ministre bakosala nini? Adaba président. On y va. On y va. Voilà, l'émission ça lui plaisir na Philomène moko ya motema business de yombo, pourquoi pas oyo babengaka toujours 3 fois boss Jack Pro depuis France na yebi que non diem au vraiment et ça lui vraiment plaisir. Non singa na gérer ça sima caméra na présenter bino invité nanga yamko le pasteur Richard. Bonjour à l'homme de Dieu. Bonjour mon frère, bonjour na balandi ya Nazaré nous partout dans le monde. Na pesi bango mbote, na pesi pe mbote pa Amani Bongo, na pesi mbote nanga pa Ser nangai Pichuna depuis Lausanne en Suisse, et puis na pesi mbote pa Ser Gracia depuis Belgique, na pesi mbote pa Ser nangai Nana depuis Paris, na pesi mbote na maman couple Isabelle na papa Flori, et ma mbote nzamba pambola bango, puis na pesi mbote nanga pa couple Simo qui vokele ce que bazana Allemagne, vraiment na pesi bango mbote, et puis balandi nyoso ba mesana kolanda pasteur Richard, vraiment na pesi bango mbote bisika bazwana. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Babi, toute chose commence par la prière. On ne peut pas commencer cette émission sans au Kabaon, la Maboko et Nzambe. Merci, Topesio, merci Elohim, mais parce que vous allez Nzambe. Bible dit que moko taki ko yepa na ote soki obengi ete. Merci pour natan yo benga biso to ya libusu na yo parce que ebele ba to tambola kana bango ba mingi bazana kacha mokili. Ba mingi bazana kacha osaba misala mabe pe mulili, mais Nzambe bolingo na yo obengi biso pe komisi biso bana na yo. Le coup mukimbo ezonga pana parce que zaki be fort na bisote mais ezaki bolingo pengolo no zambi o pona kibiso avaki tobota moba kibiso ke tokoza basali na yo tika yo kuma mosanjolama na recommander émission maboko na yo yawe disposer mitema batu nusu bakoka biso ba orande bango sensible pona koka makambo to koloba pona ko differ peuple na yo utiliser modérateur caméraman et réalisateur penga ona opesita pona ko ya ko sala émission ezalaka to lobaka ko lobate mais l'émission peut pesa leçon na batu ebele o ba kolanda biso na temps au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Wazali Seigneur et Sauveur to bonde le to lobi. Amen. Amen. Merci vraiment l'homme de Dieu. L'homme de Dieu avant d'abord tokota na tuno mutuna ya liboso. L'homme de Dieu, c'est comme si ba pasteur ya mboka na biso botanga to yeba te Bible nini o bosali la rezara Bible o tout le monde basali la parce que bote ya biso bolingo. Bote ya biso to bongo la mitema. Bote ya biso makamona tandis que bino moko basali ya Nzambe. Bozana kati ya bolingo te bozo bongo la motema te. Pourquoi bozo te ya biso banimi to bongo la motema to zana bolingo tandis que vous les hommes de Dieu bozana bolingo te. Frère, on a répondre clairement. Bino basen Nzambe au généraliser. Mais tous en a catégorie bélier basen Nzambe. Et ça na batu mususu baza basali Nzambe baza penza batu baba énigme. Au kolemoka poni na bolingo na ye avant ki babota manzambe apona ki ba osali la ye batu wana komona ke Nzambe soka bengi premièrement ba yaka na appel osali ba na ba bongoli mitema ba batu Nzambe Alex bana ba école a briser bango a tailler bango a dépouiller bango a komisi bango ba vase d'honneur maintenant ba komi bénédiction pour na peuple oyo Nzambe akotia liboso na bango ba wana Nzambe nda bengi na bolingo na ye eza pe na bango moko ba mitia na bango ba soprokama ki non ngana za pasteur ngana za évangéliste ngana docteur ils appellent d'abord ba gagne pain to benga ba gagne pain ba ko luka lipa ay côté moni batani baza soki obengi assemblée pona yo obengi frère ko prier pona nga pasteur
avant ça l'action de grâce pesa dim pesa na offrande pour assembler pour na bango lobi ko comment conditionner pour na bango bona tuminga bango ba gagne pain ils appellent bato musu ba ko luka ki végétarien ko yebana na kati évangile mais un musa na nzambe azana mutu yazote ya bato d'abord musa na nzambe akoma ka nature akoma na nature au Christ azana ngo ndenge na ga mizemo ko ale muluto mbake no nazala lokola yo salete ya yo ezala moko na tatoli ozomona donc muto nzamba bengi nzamba akomise nature moko na ye nzamba ko faso ko travailler caractère na yo mene koma makambo zotea ndenge apotre pa bikino bino bozala ba imitateur nanga ndenge nga naza imitateur a Christ so moni motea zotea bato ye moko makambo zotea zo ko sela ngote c'est kaza mutu nzamba bengi te pour to komi na taba to zo confondre te mutu so moni yango moi ba trouble to zo mona na ba internet c'est de neta musali basalibo bato zo généraliser kaka ba sai na nzamba bazo boza na kiza ba envoyer diable bazali o ba koti pona ba nuire peuple o ba koti pona ba décourager bato ba prier souté musana nzamba no imoko za mutu aza converti comment yo mutu za converti o te ka bato amour yo moko za na amour te yo moko ba o senga bato pardon yo moko pardonnaka te ozo mona kiza ya confusion o bato bazo bate bato ba ki bato nyonso ba oleka na internet yawa bato nyonso ba pe na ba assemblée minene na monde ezaka Congo te baza na monde entier ezaka ba envoyer Satan parce que Satan moko za na amour te mais nzambe la biso ki nzambe moko na za bolingo et puis nzambe a partager na biso ba sene nature ya bolingo na ye il faut na zana linga yo lokola nga na zomi linga nga moko ta na lingi yo na ko sala mabete so moni mutabiki a lingi yo mais azo sala mabe azo dieu ki a mutana lingi yo te bolingo eluka ka intérêt na ngoma te bolingo so tango na ko reche très omona ke mutu azana bolingo muta ko linga sala mutu mabete nde to zomona lelo o bua ke ba sena nzambe non ba tonso ba sena nzambe te eza ba sala Satan bazali ba sala nzambe bazali c'est ça. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu ozoli anola memituna na biso l'homme de Dieu ça nous fait mal na ebito soki ozolanda histoire o ozomona koko ya maman Olangue koleka na émission kolobaki non famille Olangue esundoli azana esika olala te papa na ya boye mama na ya zowanga na ye et tout azola na libanda kolala na ba hôpital ça fait comment kotala soi-disant basali ya nzambe soi-disant ba chrétien famille ya maman Olangue to yebi église Olangue et okanga limité mais tout mona koko bazo rejeter mwana na bango makila na bango mais tant autant que pasteur tant ozomona ba titi dona komona mwana wana kolika na ba réseaux sociaux ko lela azobakaza na famille te azaye moko azola na libanda famille ba rejeter maman nazo wanga na ye papa na n'en parlons pas mais qu'est-ce qui se passe autour na basali ya nzambe komona ba histoire ya boye l'homme de Dieu. Merci beaucoup mon frère. On a répondre on a Hollanda mona jeune fille on a zomona et partout ninga avec na ba chaîne belé tant azolo ba ezo pesa ngai mawa na motema. Bon maman un niveau na répondre ma mère pas ko finga te maman Léa non maman nanga Sephora Baraka Ilonga na répondre ye na kokota na côté bakangi na place za kokota dossier na ye donc na répondre ye vraiment na oya lobby ceux qui vraiment beaucoup fixer nga caméra je vais parler à ma mère maman na lobby ni tokoko tche makambo lobby bon nga pona répondre maman nanga maman oza maman botinga na senga tene na mokili na senga peto botanga mais loka na ina loba ça me fait mal nga pe na yebe vérité te mais loka na ina loba ozomona ke o récupérer na mkolo pour que o loba vérité au père des postes na yo ya européen des postes na qui pasteur ya missionnaire au père des avantages belé mais loko na ina loba boy raisonner souviens-toi journée au senga peto zoazim nanga mais raisonner tant ozaki na zemi nanga passe douleur mukolo o botaki nga passe o yokaki raisonner douleur wana mama pe na mwana moko na lakeli ote koyeba pete soko ko bota o soko ko bota disute mais reconnaître nga Elisabeth Élisée no yeyo yeba ke nazaki na science ka moko na tikale nango c'est toi mais owanga ninga olobi ke na mwana ote yeba ke olifwe bakila na ke maboko na yo yeba ke Elisabeth mwana yo je dors à la rue
Ona libanda. Ozange lokolia. Yola na ndako. Akongi pe ko violenga. Maman, kotika otikinga na répéter histoire na yo. Pas violenga na balabala. Souviens-toi. Journaux botakinga passe oyokaki. Obombi vérité. On peut arrêter poste dans qui missionnaire. On peut arrêter ma fantasme na yo. On bala na yo kende. Mais au bout ça n'y passe oyo kaka. Na mon Dieu yote. Peut-être au Mali. L'homme au commentateur. On imite ka peut-être ça m'appelle ça comme moi là non moko. Ngai. Na moni on ngo soloba, tango soloba. O mona na kendie mo peso maloba. Apeso soloba. O mona na muta soloba ça na douleur. Na mutema na ye. Maman, au Chikinga, y a pas de problème. Mais il y a pas que je dors à la rue. On livre dans la maman comme un criminel. On livre dans la maman comme un koulouta. On livre dans la maman comme un yidi. Tout va comme ça, ma bé. Mais makila na ngi kozana maboko na yo. Taona kokufa makila na ngi koganga na maboko na yo. Po wanga ni ngoyi ko la vérité. Ngala to solola en face moye. Na prêtre blanche na prêtre noir, tu m'as dit toutes les vérités ce que j'ai dit. Nazali bon matin. Tu m'as toi que t'es folle. Bah il y a tout ça là des examens. Il y a folie, l'examen makila. Son ordre makila pour David T. Son ordre makila la yote. Mais comme au Chikinga, au Wanganinga, il n'y a pas de problème. Il y a rien à répondre. Non, mon amour pas cité, c'est normal. Parce qu'il y a un papa la miad. Si na 17e miri, Awanganinga, Benganinga, alors moi c'est na Benganinga. Pour yo, peut-être que nous mais la boité. Mon gars, moi sur la calme. Mais ngane na meni yango dépression ninge komi. Voilà pourquoi peut-être au monde yango mabe ozobanga na niveau comme na de bakangi yo. Olobitika na wangana. Mais ngel na de ba vérité. Ba kosa conscience te. Oyebi bien conscience na yo. O benga acheter, tu m'appelles Élisée. Elisabeth. Donc tu es ma mère biologique. Non, mon amour étrangeté parce que j'ai d'abord pour faire ici Pierre la disciple Pierre au courant on a 3 fois. Pierre a boyé le vin au courant on a été maître. Mais tant mon colonel comme qui Pierre a mon impression. On va donc aimer la Jésus. On va vous marquer le coulousou. Pierre a mon la Jésus. C'était comme toi. Tu m'as refusé. Au moins impression face à ce qui est hôtel poste na yo hôtel ma fantasme na yo hôtel qui na zipe moi la wana kimukolo on a bien wanga nanga on dit fait na la maman comme sorcier on dit fait na la maman comme nganga on dit fait na la maman tout le monde mais il va que makila ne sa maman nanga na ko boya yote Jésus ta moi c'est qui yemo kwa la natia na mai. Ce n'est pas Pierre à Lucas Jésus. Yé mon corps. Je t'aime beaucoup. Et moi, dans le lobby, quand on s'allie, ça m'a battu là. Je continue toujours à prier pour toi. Parce que tu es ma mère biologique. Et moi, quand elle n'a pas mon là, tu seras toujours béni. Je ne vais jamais comment dire. Je ne vais jamais qu'on le verra ma mère. Je ne vais pas qu'on a battu là. Je ma papa la maman, je ma papa la maman la battu là. Panza ma papa la ngati, ma papa ma koko nanga. Ya papa la maman la battu là. Ya oke na ngena noba na ndingio mingi na pamoli pe église monsieur Pointe Blanche ne va soutenir la délivrance pendant qu'on bande na coordonnateur toute l'équipe va encadrer la justice c'est tout papa Fijose tous les missionnaires na pamoli bino na masala bino et puis ça ngai mawa comme on a jeune fille aboye kolanda histoire azobeta que maman na ye papa na ye viola ka maman na bona non ba bengi ceux qui soit disant pasteur ceux qui David Olang soit disant donc ba benga pasteur mais na bika na pasteur te ye mo pe ko ça ne bika ça na pasteur te pour un pasteur qui ko ça la beauté ta on no sali acte moko pour moi na okaka batu bazo ko orienter penzate ceux qui moi no so landanga vraiment depuis mal la pas l'état ngaka mona l'état à saisir l'état ayeba makamoni nezoleka parce que tango yo violer mutu histoire ba changer mon frère Paul David ozo mi benga lelo pasteur au sali acte ya ko violer
mwasi na tonga komba kuna zemi yo sali ba mascarade na yo ke ko bomba mwana na quelque part pour ne yebana te mais ça acte osalaki mobile solo fa simi ba responsabilité ngana responsable ne na butana ndinga na pasteur soki na bikite kiza bongo te mais soki arrivé ke na koina ndeko moko mwasi azuzemi ngana osimi responsabilité po azama kila nanga na yebite mwana wana lobi azana nani ye atanga bible ye Paul David wana soit disant aza pasteur so atangi bible mona ba histoire bongo bana musuba bwaka na ba bible mais lobi akoma ki ba roi bakoma ba tuminene lobi akoka soni parce que osali acte d'abord za no crime ya salaki ko violer mwasi ça comme na zem après ko camoufler ye quelque part mwana wana po tracer banate mais bible biki nyo se batama bima na poisa ye ba kitekelelo mona na ko bima na loba yo ko bomba mwana za makila na yo acte sala maki huyo saki mabe okiko réparer ngota mosena nzam mais siko bango ba Paul David wana ba mikomisi ba pasteur ya bako ese makambo papa na bango na mama na bango eleka na via papa lang na mama lang ba botaki bango et sali bango leçon te il fallait bazwa leçon nandi ba mona ki papa na mama ba ke même année ba lanali kara 8 mois bango ba kei eza déjà eza leçon ya enseigner ba to mosusu eza ki arrivé en nzambe tana bango c'est arrivé en nzambe te arrivé en nzambe te nzambe akosambilo wa ndenge ngati est-ce qu'on niveau ba niliwa ya papa la mama la batamini na kachwa et batam parce que ba maman na papa na basali ba makambo belé ya mabe toko bomba ngote magi ba kufito ba ke paix à son âme non ngaza na balangage magate ko paix à son âme et là on est qui molimo le bongo na kimia tout le monde ba bi papa na basali ba bomi bala ba to kombe ba kaboli ba famille kombe papa la na maman la hein okobe se ba servitude okoyamba ndeko na ndako te mais biso botaminga na ba to ba bantu après tout même na famille maman la na papa la bandoki bazali mais tout le monde comment maman na zaki pour na papa na ba couple ba diviser ba famille abatu batu musu baza disparité lelo baza mena église na lelo baliwa na bango banité toko kota mamute ba kufa ba kenda mais o bango ba tikitala siko bambonge siko lelo bango ba tiaka batu ba sife ba fermement côté batu makamba nzambe côté batu est-ce que lelo makambo mona zoluba même état bato bo semena sife mtizo be bango lo côté que comment muta ezali boso na zote abino mais yemo ko asala quelque part viola mutu na bota zo mona na bomba mona kolita kumi na baje ba 17 ans mais azoko batili le ko wanga nayi mais mona na za clé so mona biki ozoko sela mais kenda ba tesa deni zali bo sala ba sire même makila na yo pourquoi boko sala ngote komi mona na komi ko tambo kwa kan lelo azawa lobe akino kutana na ba bandi ba sali mabe ezo sala passe mingi ya komona peke mobenga papa na pasteur mais ceux qui zaki pasteur a solo même état mona ngwa kosi benga na nukasieti azana possible ko benga mona na abengi mona na tuniye ba sololi à l'amiable abengi ba ressemblé makamusu pe ko pe lokuta zaki na kati mais pour pouvoir lokuta il faut bokena na ba tester mais ozomona ke bazo bimasi comme si bazo kaka kuna buka de turikata balie buka balie mais balie mususu ngo mona otambola bo eza déjà mabe tango mona zo lela bo nzambe bazo kanda nzambe ko kita pa na yeso zo bate mais surtout tali vidéo ya maman la ye maman na zo lo ba non c'est comme si la fille a belaki avec un problème il y a abelaki mutu maman na tango kinaki braza balexaki mwana ezaka ba mission de service maman abeki sur abiki aza mwana ete ye juste balexaki par rapport à une mission d'évangélisation na braza et tout mais ayo kamwa ke mwana na komo bimaka non aza mwana la mère ye mo zolo ba ke aza mwana ete abiki non mwana na tango ye maman ya mwana azo ba ke non mwana tango kinaki braza mais c'est que moi na azana mona abutama na 1995 hein akoza ba 27 ans ba 26 ans et maman papa si âge na bika comment fait-il quand akoza mona 27 ans mais la fille azo ba keno ye azana 17 ans parce que la mère déjà zo wanga na ba lobika mto ye ba mona ezadi ya mama so da mama wanga ça veut dire que c'est faux wana makamoni tali biso te flone yo ba distraction pamba mwana wana za misechede kitaza ni père ni mère soki mama wanga ni papa wanga ni eza sens te c'est biso te mato na loba babuzo ba bato balanda biso bata mayele c'est toi bata mais moi na sengite c'est moko no maman bige no moi na te papa bige moi na te siko moi na ngo asa terrestre to loba ba za message de kwa botama asa na perte asa na merde non eza ba faux makam parce que eloko l'équipe ba kende tester koloba ka to ebiete asa mutu abeli mutu te mutu tambola bena mikumba no babeli mutu pas loba clair abeli mutu te mutu to d'abord abelaka ba bazobela ba malaria ko bela na ezobelo wote mais eza question que ba sala test den ba yeba bayiba sirema za mwana wana za mwana bango so za mwana bango te so za mwana bango te sili boye ko démentir biso boye clairement na ba journaliste na ba docteur qui tala résultat ngo bolaxi biso papier résultat de docteur mais tant que ba sala ngote za ba mascarade parce que bazo bango ba battre la réputation na bango soit disant ye papa na o ndeko na biso bozo benga pasteur so David Olanga zo battre la réputation na ye mais zo battre la ngote
ndenge tazo beta karama mona aza ko exposer vini tant que mona kozala kaka vivante ne alobi mokili mobimba siko to yebi siko biso pe miso na biso komi brancher li corona il faut tout monde clair na likambo oyo même à Braza même à mona na kiki azana kishasa il faut basa la tester la publiquement quoi le na média ba ya pena média ba na résultat oyo docteur akopesa bango ke soki confirmer que soki yete ba ko pouvoir biso soki zo ba ta réputation na mais osama kama na kuku là comme hypocrisie o ba pharisien ba ne ko sala ba osama kama na kuku c'est ben na miso ba to ba mona na ko ba santu biloko na tirona na Matthieu 23 Jésus a telemela ba pharisien na ba scribe abi boza ba hypocrite boza ba tombo blanchi ba to zo mona bino na libanda boza bien mais na kati na bino mikwe ya kopola taka ndi tosaka batombo ba Pierre Tomba na kati ba cimetière mutasa kufa pola na mais bosali Pierre Tomba kitoko bo décorer kitoko bosomona epesa na miso kitoko mais kuna deli na se so timoli mutasa pola kutoko ko supporter ndengo mona ba via batuka ba soit disant ba David Olangi je ne sais pas batumbo ba fandi moni makambo wa sife monsieur ezaka passer pour te lobela mo makambo mingi mais ba kinga suko la musa makambo to loba kala to ko loba ngo osala bango propriété parce que kuna comme na ngo royaume le quoi papa na maman akufi bana nde bazui royaume po nzambe pas d'abord na tcheke bango ba pasteur poka ko tangi théologie aux mois diplôme comme pasteur non makambo nzambe ça ma bon Dieu est-ce que réellement ba na appel au ministère est-ce que mutu azana appel au ministère ko beta makambo ndongo kara et ça le passé na yo sala ki sala mutu tu na le passé na ya sala ba mabe avant to bongo la mitema to saka toujours ba mabe mais tant moni que ma bea buloko les qui mona na kati yoke ko bombe kuna mais nzambe alingi nzambe nda ngo exposer batu bino bo comprendre te langage nzambe za pona ko exposer batu ke tala batu ba se na ngati o ba saki na kuku so moni nzambe abimisi likamba bozo nzambe exposer mutu asaki acte wana pona pesa batu musu ba batami leçon mais biso mona kaka to loba loba ka to loba mais toujours baté tant ngolo ba likambo mon frère likambo nga tala on a 3 paramètres na tala ka avantage à likambo na tala ka désavantage à likambo et puis na suka na tala ka conséquence à likambo so na tala likambo na 3 phases no comprendre yoka simona bimika pamba moko bandaka la bambula tipana 17 azaki wa ataki bisika azaki ko lobate mais so moni nzamba bimia exposer makambo parce que nzambe exposer que tabisiko bino bokende peuple ba za kuna ba ba sife misiango ba bimana bango parce que kuna nzambe azana été oui ba bimana bango parce que nzamba zo apesa azo enseigner bango ya ba église o ekomata ba nous témoins dadi mawanta mutasali mabe est-ce que ça c'est facile tabi mama mabe ba pasteur wana tel l'homme de Dieu oui biso bato ba kufa bazongaka heureusement bato musu ba kufa ba koma kokosaka bato so bato vena ba kufa ba nzamba zongisa ta ba témoigner kana bato balanda ngo et baloba makambo eza solo ba misusu ozomona parce que na simaliwa bato ba yeli ba ko regretter kinga na sambela ba passer Richard mais tale na komi na moto bato ba sela judo kanga ba misu nde okoyi ba siko bisika yo zaki fanatique ya mutu ngana tana ba ke bato bazaka ba fanatique ba pasteur te bazala kani fanatique ya parole de Dieu bato ba vérifier ba critique nde ba chrétien beri bazalaki ki makambo ba oloba eza vrai et c'est doctrine eza boy makambo bible ba pote batambola inde pour lelo bato bazana ba sentiment okomona yo journaliste boza fanatique ya pasteur Richard ata omona mabena ata ba biso pasteur Richard koti ba kisi azaka nganga yo fandi wana ka dadi yo témoin ozolinganga bien si maintenant même on en faire parce que so tangi na mukana Matthieu 23 ka so verset mona bi Jésus zo bana ba pharisien abi bino bozo kati ba mai bokati ba océan boke bo gagner bato taboye na bato wana bokomisi bango bana moto 2 fois plus que bino parce que bino moko yo bokota na bino lola te bokangeli pe bango porte bakota lola te pasteur akokangela mondimi porte lola soki nga na koti na ba magie bato nyonso ngo dirigeant jamais na tinda bona lola ngamo na biki na okena signer pacte na Satan okena fait yo sikoyo muto nga na koti na lola mais na kotia na kalo pe porte kotala na osenga na Alain Kiakala loboka nzamba me kochila biso ba photo tala photo ya Koko Olang tala photo ya papa tala photo ya mama tala ngo bien ça selon yo analyse nous ça ba très eza wapi ba kokana wapi selon ba photo est-ce que la fille azokosa to ezaka justement coïncidence pesa la rien to mona pe ka biso na bina mokilo to mona pe mona na kokana pasteur Richard mais pasteur Richard a ebi ete ezaka justement coïncidence za masala ba to mi balemba de to ndeto yokaka est-ce que vraiment ne ba photo ba cheli biso ozomona ke ba bazana ba très ba nyonso ba très ali so tali ba famille Olangi bambana Olangi ona ba très na mono ezali ba très ali bazo banga teste ponani bazana mbongo za famille oti ba pauvre bango papa na mama basi basela bango nzela batikili bango ba million ba compte ti lelo bazo ko bakozaka ba mbongo omoni mais eloko nini na mona ke na mama Olanga bane ko zo ba orphelin bana aseba ONG na yekusunga ba to mawa la fille pazo le pona ba ko sunga na cadre élimité pona nini te toki ba basela nzamba solo papa bino bozo zo ka ba to musu famille musu boyebité boya ko aider bango bo soutenir bango siko makilo ya bino moko yango zo telengana est-ce que ça juste bandi kona biso bolo bananu to banato wana bato bozo zo bana mususu
soit disant beaucoup là bazina ba terrain ni ezoka likelanga bozo ata bozimo na cadre bozo ata na mwana binote mais bozo na cadre ofeli na bino bosunga ibo idée atanga azolila ka otanga te mais tam suna ba mboka otena Brazil na ba école na ba Brazil na ngo moins cher oko futa 3000 francs c'est fata msuna ne mobimba ozomona eza kwa biso Congo te le ba minerval comme ba dollars ba millions mais bango bazana ba bazo ata mwana bazo en charge bazo ata na cote ofeli si réellement baza ba sala nzamba solo mais yesi au papa David Olanga otea batu nini nini penza azotea po na ebiteka po batongo église comme ko ba nini privé batu esengena batu musu ba paka musu ba fanisa batu kaboye bon lokola église comment mutu na mutasali bor na ye comment na ngoma magablo ba pasteur peut-être mais ceux qui viennent église za na kati organisation église a mutu ka ole ka te su batu te ba passer banga ba benga ye ba benga ba président wana ba évêque ba fanisa ye ba jino likambo za zomona ke non so kandi mi mwana wana par rapport ba refandisa ye ba par rapport ko ba fanisa mieux au tia ordre na vie na parce que vite ozo sambela pour la gloire à batute tozo sambela parce que sur na sambela pour na kota lola si le malo les agité mon frère na sambela ngati pour sambela pour joindre to sambela ba qui chercher premièrement le royaume des cieux et tout c'est tant on a nos royaume des cieux à to gloire lelo maman la ngina papa la ngbaza balaki na gloire monde atiawa ba lelo ba isika baza ba mo ba ebi parfois so batali mo klina simande to tika batali monde ya ba vivant ba bi aso to yebaki ceux qui te bongola qui mitema tam so to komi na place ote to bonika bakenda mais mystère etika na caché pour na nzambe ozomona bible ki esengo apocalypse chapitre nango 14 verset 13 biki esengo na bato bakufa kati na kolo parce que misana bango kolanda bango mais na tango takufa ka misala sala ki na mokili so saki misala malamu elandi so saki misala mabe elandi so saki ndoki na vie bato so ya lia maintenant besina bango komi kolanda parce que ezela bango mokola jugement dernier basamba comme ba preuve ezala wana ndenge l'état lukaka ya ozana preuve mais nzambe ba luka ba preuve otala ba mamola na ba na épouse ne papola bango la fille koko na bango zolo ba keno bango basalela ba koko albika koko na ye mamola na papola basamela basalela nzamba solo wana la koko na zolo ba meyo tongo ozo ba ke liwana bango basalela nzamba solo te mais ye alobi ke mama na ye ozo wanga na salela nzamba solo te mutu sa alobi yo mutu ata mutu ata nganga basamba ka nzamba solo te ba faux prophète zo mona ba magicien belé ba faux prophète mais baba ki baba sala nzambe to baki makamune ba jouer les tatules buju ba sala nzambe mais you prie anuka hein bato bazo bela muta yembi gege no de gege ay bele li sirene mais obi asala nzambe yo ka so muta bika sala nzambe sonde na malobande ko ba ki muta sala nzambe solo biso to za ba gardien doctrine to tala doctrine ni muta o marcher nango doctrine nzambe zaka moko toi na même doctrine même Seigneur, même esprit, même enseignement, même baptême, même destinée pour l'église. Mais si tout le monde a libanda sainte doctrine, tout le monde a muta libanda déjà. Parce que Bible est Bible l'obignon so. Muta ko loba muto solo bakaza vrai na tango. Yo kasi tango Jésus, moni Bible bien Matthieu, que mokola suka, Jésus ko zabato musu acheba na droite. Ba musu baza na gauche. Bata gauche ba ole la bi kolo, to saka ba miracle pe na kombo na yo. To bikisa ka batu. To guérir batu to seba miracle Jésus biki na yebaka kutu binote otanga verset ngote eza les bible de eza baneka bato to mo lelo ba sa ba campagne ba sa ba séminaire bato o ba yebani ba kombo binene lelo to zomona bango lelo. OK, merci vraiment pasteur Richard Babi TV Zangonga. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Mot de la fin, conseil no copé ça na famille Hollande au voilà le pasteur Richard gardien il y a ancienne doctrine tant que gardien le message no copé ça l'accord de Christ numéro de téléphone il y a pasteur Richard pesa affiché sur votre barozo andi ngana opesa conseil na ngai pa ya famille Hollande vraiment soki baza basena nzambe solo bala ka bolingo parce que boba teka bato amour na si femme semi kono adoration kata bali kata basinga récupérer kasi mwana bangoti bo récupérer ka kamuna mino sitata na botola bo récupérer pe mwana parce que bino ni bobuta mwana ngo mwana senga na mukila ndenge na ite pourquoi pas beaucoup récupérer quand bo récupérer kama bala bo récupérer mabota bo récupérer ba chance bokina récupérer na monde à ténèbres mais bo récupérer mwana oyo ezo sa soni mingi to mwana passe pas autant pena komba zo bomba kutu. Je crois qu'ils ont un clair à l'équipe de monsieur Belé Bouyokiango. Mais ils ont makila na bino. Bouyebite moi na ville ba koza nani. Le ba koza pe Esther. À cause Esther. À cause de Jephthé. À cause de la auto-ébité le binzambe. Venir bombeli bisonine. Bino bozo wanga na mwana mais za soni na bato bazo sambela na ba sife misi yango vraiment ils a soni. Na soki
responsable na ngai na oki ba biloko boye ba témoignage à boye en tout cas d'office man na olongwa place on a parce que ba la so bolingote bolingo balakisa ko zwaka bana bitike ba boko la soit disant c'est que za bolingo moko intérêt na kati za ba mascarade ba salaka si me ba ngazi na bolingo so ba ngai ba zo makila na bango moko ba zo makila na bango et puis na ko bisa bato mingi baza ba fanatique ya bato ba landa biso na ville de komi na ngolo loko za ka fanatique ya mututé même ngako za no fanatique na ngate pour le peta musuna ko kwea ko za ka fanatique na ngate mais zelaka fanatique ya muta kufela yo parce que aucun pasteur be prophète ou docteur akufela biso mais zaka Jésus nda akufela biso toujours prier pour na to que ne Rome de cieux. Et puis apporte pour la bakeno la kisanga bolingo na ezangi foi na ezangi misala pinga la action foi na ngeza misala foi zana misala ngo okuta na batu susu na ngai na ezakutu ko poso milobi comment to komi kumisa biso na kata vie chrétien to débat belé au père azaki na ndoki ayebo prier pour na ye azana yelo côté ba famille ba bwaka me bozui bo encadrer bo tangisi a comité na université bazali to sala yango to edape bande ko pani eza vie chrétien eza no bolingo eza ko salisana communion partenaire bato ba kate lelo mutataka na ngoni azaka ko kata balie ko récupérer mais au monde akasaka ba vraiment wala muti to benga mi pona ko sa ba bonnes œuvres ko aider baba bola ko aider baba moi diminue même frère na yo dans le Seigneur aider bango galate bi yango to sa ba bola mu pa bato nyonso mais surtout koleka et pas ba frère na biso na ba sœur na biso je crois que ata ba abandonner mona oyo mona akoza toujours refuge et ça na ba tamité mama pe ba lande ba ko héberger mona oyo ba ko tangisa ye mais histoire de ko juger lobby bandeko ba mbi kubata manakati évangile bazo kisaka bato soni mais ça passe mingi soko lingo benga pasteur soko benga na plus 243 99 848 78 07 plus 243 99 848 78 07 ce qui colle sur ma zongité to côté na bino mbala sima balandi na biso kolo a pambola bino merci. Okay. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Numéro pasteur Richard Eza Fichion à la bande d'écran Bozolandango. C'était votre humble serviteur Dadi Moukwaya. Je dis un grand merci. L'équipe Mobima Yali Nazareth. Je dis un grand merci à la servante dédiée Mama Tiffany Mokwa. Merci vraiment pour la confiance au Pessinga. Je dis un grand merci à Alain Kekalobo Kwanzambi. Je dis un joyeux anniversaire à mon frère que j'aime beaucoup, Jira Mokwa. Une année de plus, na Bonzambe toujours. Merci vraiment mon frère. N'est toujours dans le barana naebi ka bozozela toujours la banda kuna bino ko tombola maboko elongo na ngai to bani to mo maboko voilà n'est toujours to kabona na bino awa naebi ke beli bo tomboli maboko la banda kuna bino to lo ba elongo na nga ba foi bashala vitamine collé. On se retrouve à la prochaine, bye bye. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Lipamboli uye mona na katempeni mama kandelobi Koleke mapapu, masopi mafuta Toko kesitana, longo na nzambu uyo mabenga na makoni Aza mwana moto te, po akosangai Abongwa ni pete, po awangana Nzambe ya le Nazarien